Merci beaucoup, amis téléspectateurs, chers amis internautes, chers chevaliers de la plume, amis de la presse que vous êtes. Nous sommes là dans le cadre de cette grande émission Face à la presse qui est organisée par l'Association de presse en ligne du Congo, appelle quoi en sigle. Aujourd'hui, nous avons réussi l'un des confrères bourré de talents au nom de Ekibumba. Ekibumba qui fut coordonnateur de la chaîne YouTube EHP Media. Et aujourd'hui, nous avons vu Ekibumba avec Pissom Premier TV. Il y a eu tant de choses au Elobami par rapport à Ekibumba. Ekibumba n'est plus na EHP. Ekibumba traité de tout le monde par rapport à vidéo. Automona qui est responsable et la chaîne à celle qui est émission. C'est pourquoi Eki est là autour de la presse. Je crois que les amis sont là aux temps et à reposer Eki question nyoso. Selon information, selon investigation, tu as dit que Eki a qui chaîne ya EHP na 6000 abonnés. Et aujourd'hui EHP est à 33 000 abonnés. Est-ce que Eki azaka amabe to azamalamu? Yango, loko la télévision et la radio, nous sommes là à qui je dis salut Eki. Ouais, salut Junior Moloa. Et qui ça la présentation, ebo davantage et qui a zanani et puis pourquoi Obengi Presse Mokola Lelo. Voilà, merci beaucoup chers amis de la presse. Eki Azali Moko Nabino, il y a presse. Donc Eki Bumba Botami na famille ya moi batebele naza mwana liboso côté msupe naza mwana suka donc naza na bandeko naza pe na ba papa naza penza na famille Bumba wana parce que ba misusu pe batuna kango na famille Bumba o ya général Bumba Mwaso on a pesi déjà famille nyonso tumbote Eki Bumba aye liboso na bino to soki azosola na bino lelo ba bazotala biso na bino bandeko na nga ya presse. Ezali vraiment voulité na mesanate je crois na sali moi tembele na presse na nous to kutanate na ba makambu ya ba accrochage to ko luka ko sala ba point de presse to nini mais to sali yango parce que étape to komiko ke to virage to komiko kende komiko simba personnalité ya mutu ezo sala moi bien te donc ndenge junior auti ko introduire awa nazalaki ko travailler na EHP Media. Famille Amani eza famille oto ebani na bango lelote donc H1 ezalaka Amani pe wana H1 ezalaka Edo Amani Production EHP Media donc papa Edo o nazopesa mbote na pesi pe mama mbote place azali famille Amani Mobimba eza famille to ebani lelote tokutana na bango depuis 2001 si je me trompe pas na nzela ya ndeko nanga Fio Tingoma o aza na Suède na pesi pe mbote esali ke tokomaki kosola na bango à un moment donné moi rupture ezalaki ponga na déplacer na zai na Nigeria quand on a zongi tokutani susu na 2015 pour travailler na musala oyo ya presse na chaîne ya EHP Media ndenge ndeko nanga uti koloba awa tokutaki chaîne en tout cas ezalaki chaîne moko na normal esalaka ba diffusion ya biloko nyonso surtout ba musique profane to ba makamunyo surtout oyo esalemaka na ba chaîne ya YouTube. Alors na vision to na ndenge oyo nga nazali komonela makambu ta on a kotaki na mbwataki le pas kosala ndenge baninga bazosala mais à un moment donné nayaki kokima yango pona komisa yango penza na caractère chrétien et preuve ane ke baninga misusu pe tozali na bango na kati kuna tango bayaki babandaki pe na ba émission moko normal et toyaki ko pousser bango bakoma ndenge wana. En l'occurrence lokwa ba ndeko nanga moko oyo penza na sepela na musala na emingi Jemima Ibele oyo pe aza pe na chaîne na ye na pesi mbote na kanisa pe kuta ozala ba ponce moko bango pe nyonso wana tokoma pena ko sala ndenge wana mais sauf que eyaki osala un moment donné to ndenge ka ba rotation esalemaka lelo monteur oyo ya longwe lobby journaliste oyo ya longwe tozwaki pe équipe mosusu tozo travailler na bango ekomaki ya moko mwa balobi basali ezongisaki mama kuna ebisi biso nayebi déjà nyonso boyebisanga mais nyonso yango tozoyeba penza te réellement eza nini donc ngai na part na ngai nazalaki kokanisa en fait nga naza orphelin ya maternelle donc nabungisa mama mwa kala nazalaki muke. Alors tokutana na mama wana azwaki nga penza mama GH naloba mama wana te je m'excuse mama GH azwaki nga mwana et nga également nazwaki ye mama donc tozali ko travailler non seulement lokola patronne na
employé, mais tous avez travaillé le roi maman na moine. Et au à un moment donné, ceux qui moi naza na erreur, tout moi naza na likambu, ceux qui peuvent l'ingo beta moi na yo, je pense que Europé ça moi na raison, il y a le logo yozo bete là et pour permettre et lobby et logo wana o ezaki erreur pour naie à répéter en côté. Mais et osa difficile au beti moi na ebi raison, il y a le logo bete liété. Donc ezala igaga na ebi nyo surtout il y a ceux qui moyen ezali jour mususu mama benginga po yebsanga, ceux qui naza prêt pour na oyoka décision na onyoso. Décision dans le roi Netinine. Avant tout Goma, il y avait des problèmes. Tomegi Gosa, réunion na bande comme Mususu et sali que on s'est mis d'accord. Na sali déplacement ya Goma, na Goma na sali une semaine. Na egozonga na Goma kuna na zoe pe ba message Mususu et c'est pelisa ngate. Toza boye, toza batu. To travaillaka. Mais na kata monde na biso, une fois to yoga ndego na biso alende leo na permettre kotanga kombo ba empoisonner. Une fois toyoga ndeko na biso moko boye ba empoisonné donc babilo ba bongo ezalaka tam supo ba bwagela imbasu basaki nini alors et oza malamu te bovanda na esika moko boye oyo lelo ba lobby na pesaki mo ba exigence na ngai et je pense que awa na ko avouer yango po nazaki traité pe ke mutu oyo alongolisaka bat na ESP soki nga na senga permission to na senga kombo ya mutu alongo na ESP ezaka mutu moko na suka peka awa. Donc ils ont inutile à autant à Bakombo na senga qui pour na monaki que cohésion de travail exaté. Alors des pères qui toke na mabe na senga ki yango. Alors le roi salema ki bongo te na moni que c'est miengai na benda na mengape na benda na gite et loko e ko sala kolongwa na ngai. Naza coordonnateur bande ko na to landa place au bien. Naza coordonnateur ya chaîne ESP. Un dimanche donc toyaki touta Goma les 6 dimanche à les 6 les 13 pardon. Les 13 dimanche yaki kolanda je crois ezaki le 20 dimanche à le 20 na kota na ligne naza sous na accès à kota te donc mot de passe a changé nga naza coordonnateur naza informé te oui c'est normal et goza chaîne na bino moko bozui décision na bino mais quand même information et goza malamu mingi na lobi bon natala tant mususu na reçoit appel to na reçoit signe na zupe signe te mais na constater que ba vidéo ekoti le même dimanche wana muta koti sango moko na biso awa sur place donc ezalo la huissier ezalo la chef du personnel et entreprise aza na clé o e permettra ba ouvrier nyonso tout ba travailler nyonso ba kota na place à musala ya fungola porte na epo ba kota clé na ezo sala te alors huissier mo wa ye kuna fungoli na nini na ye ba koti wana quand même bande ko nanga to za clair eza langage te eza langage tam su to za su na yo posa te nde eyaki ko sala ke lundi ya le 21 na monique bon lokola makambo komaki petro na acte esalemi oyo na se lancer na chaîne nanga oyo na privatisaki yango pendant au moins une année na ndam na tika ga batu msusu leki na ngai Brad Bumba tam so azo sala ba vidéo kuna pona intérêt ya place na zaiko sala intérêt ngo ezalaki nini na yebi ma réalité belé ya famille amani o na lingaki te tozala diviser si rapidement ndengo wana alors na lingaki to travailler et puis bande ko belé pe ba yebaki ngana nu côté wana je voulais assez que soki muko musuna olongwa na ESP wana ezaki posa na ngaso na olongwa na ESP nazala vraiment sûr que natiki équipe moko oyo atanga na lali pongi une semaine 2 semaines travail et ça les à bonne et forme. Je ne dis pas que ndé batikali ba osala te ba osala pe ba continuer ko sala o ESP za déjà chaîne na munene voilà donc moi muke o ezaki raison nanga pona kolongwa na ESP yango wana alors lelo na lancer chaîne na ngai na kombo ya Pissom Premier o ezalaki bandaki na ngai moko depuis le 21 septembre o ndé na uti koloba ata on a salaki sport wana na lekisi et sali le roi changement que ngande mutu na décider kolongwa to nini mais bon na mona déjà ka ko tambolezaki ya bien te na yaki ko lancer chaîne nanga Pissom Premier donc lelo toza na Pissom Premier oyoyo ezo diffuser makamnyo surtout to diffusaka malheureusement ka tozo mona ba accrochage comme ko salema ata musuku na ba lobby boye ba zongsi boye ba traiter biso to tchaka likasa na lulem poto flatter ba to poto na ebite nga kutu na yoki kamba liboso ke ba tchaka likasa na lulem po ba flatter ba to ezaka bongo donc na yoki on kamba liboso ke mutu fatcha likasa na lulemu et puis to escroquer batu ba biloko batindaka na ba orphelinat to komisara te
donc babilo onyo surtout yo to salaga e ko marate makambu tout donc ba traiter biso de tous les mots oyo ezo uta de part et d'autre siko mabezo salake ataso elobami na gauche ezo zongela biso siko biso to monaki tozo vanda nie metango ekomike a escroquer batu moni batu nsu bazala na bango akoyo kakabwe atikali nango na mutu alinga ya sala eloko moko to alinga sola na yo amoni yo a traiter de l'escroc. Je n'ai jamais fait ça naza mutu ya nyamuni ya mute bandeko nanga bozali awa na ebite depuis to yeba ina bino na monde oyo nakutana na problème na nani to na escroka nani na sala nini na nani donc voilà moi muke o na kokai koloba yango wana oyo esali ke ngai nazala te na ESP na se lancer na chaîne nanga moko Pissom Premier TV et na osenga pe bandeko nyonso surtout kozwa temps ya otanga Pissom Premier wana bandeli tisuka ça va vraiment nous servir. Merci beaucoup. C'était là Eki Bumba. Je crois qu'avant la paix, ça m'a l'obéi pas bande comme sous la presse. C'est juste Natuna Eki question Moko Eki. Touta Kolanda, pasteur Moko, c'est un prophète. À sa l'émission, à l'obéi que Eki Bumba yo bande kobo yangana kota na Alexa Babylon yangana EHP. Au banda quand sa chaîne en ya yo. Ok yo wana o escroquer batu yo wana o salibo aussi le yo o ebi comme le passé prophète Israël. Israël c'est quoi? Je me pose la question relation nini oyo bozaki na ngona passé a topé problème nini oyo na prophète wana bo welela po akoma ko tenir ba propos ya Marc Abongo et puis na média. Merci beaucoup président Junior. Déjà ngai na travaillera boy. Bandeko nyonso surtout na ba o balongwa na ESP na ba o bazali bayebi yango. Ndeko nanga petit frère nanga Brice o na pesi pe mbote place azali. Soki aza na ba invité na ye. Ata invité wana zo senga ngai. Na sala wana ba invité wana te. Na sala wana bango te pona orgueil. Non, na sala wana bango te parce que ayambaka peka ba serviteur de Dieu ngape na yamba ba serviteur de Dieu. Brice aza na ndenga osaela na ya esaleli na ye ngape na ndenga esaleli na ngai. Okaunga na sali na invité na ye. So nga naza plus fort que Brice. Comme so invité wana comme préféré ça nanga ego sa biso accrochage na petit frère nanga to na ndeko na ngai. Bomoni politique na ngai. Ndenge moko pe na pense, ndenge moko pe na mutu nyonso to azali na ESP. Alors esali ke pasteur Israël wana devi na tikala omona ete. Na tikala omona ete, na tikala pe ko simba émission na ete ke na boy yango. Pasteur Israël na yebi na ESP na nzela ya pense. Po aza mwana ya njili pense pas aza côté kuna eza moi ba pasteur ebele pense à kotisa to à faire découvrir na niveau ya ESP. Donc à l'occurrence pasteur Israël wana soit ça na pense ngai na ye problème ni na mpe to kutana te vidéo ya kaka to kotisi yango na ebité na boyaka vidéo na ye mukonini na traitaka soki pe nani mukonini mais pour l'information na bino na ebike lelo e kamwisa bato ebele na poto ba misusu babenga nga ba misusu pe batunaka bakanisaka ESP eza ya ngai mais ESP ezaki yanga te donc so ineti ya lobike obandai ko kanisa ya yo oui nga moko ka te nga moko pe na kanisa bongo te parce que soki na kanisa ke ESP eza yanga na obando bwaka mama GHT na obando benga pe mama GHT pona tamsu problème ya méga to problème ya nini boye to likambo boye na benga ete pona kanisa ke yanga donc dès déjà na zaki ko benga ba responsable ya chaîne cela veut dire na yeba ki eza yanga te et donc voilà batu mingi pe ba yeba ki eza yanga na zaki pe yebisa bango te eza yanga te ba responsable bazala na Londres. Merci beaucoup. On a pesi malobana bande quoi presse. Deux questions de quoi répondre et puis deux questions. Oui, papa Nabiso, au l'équipe pour ba monayo. Pour ba mono se présenter na combo ya chaîne nayo. Voilà, moi je suis Tadingalapa, Top Media TV officiel. La première question, naza besoin na tout nayo frère Nabiso Fandiawa. Ozo benga maman wana maman. Ozo ko utiliser vraiment expression o donc Sengeli en tant que ta maman. Tu étais parti au Yéokouti, Babyloko Nyonso, Yomutozaki, deux gestionnaires, au Moni Code Nyonso, déplacé en haut, et c'était une autre personne, Oyo Ayaki Komandoko Tabiloko. Effort Nini Yo Salaki pour que on s'approche vers maman Olukakoyeba exactement si c'était quoi le problème. Wana ya liboso. Et puis Eloko Nini est motivé Yo Lisusu parce que je n'ai pas bien compris en fait tout au début là. Et Eloko Nini est motivé Yo Osangisa Batwe Bele Boye. Kaka pona koyebisa biso ke olongwe na chaîne ndongo banaki kosala et puis yasuka simana yo na moni oza na ba sponsor oza na batu ebele PH c'est 2 si c'est ministry Canada Montréal
en partenariat au lieu en partenariat to meka parce biso doza bato abwanya au lieu ba finga biso moko to milobela eza erreur voilà et loko nini donc ça était yo tia bango na sima c'était une façon ya ko prouver mama wana ou olingi au ça la démonstration de force. Merci beaucoup ndeko nanga tadi vraiment nazana eloko moko ya prouver mama te mama aotika la mama mwana pe aotika la mwana problème tozalaki nango ezalaki problème oyo ezalaki problème te tozoluka ekwei bongo toluka solution nango. Il y avait des problèmes avant même avant le 6 septembre. Donc le 6 septembre nga na longwa Kinshasa pour na Goma et puis na yekozonga le 13. Donc na kozana nga na Goma, il y avait encore des problèmes. Tant on a zongi to bandi sou ko traiter ba problème wana durant une semaine et na dimanche il y a le 20 tant le problème wana ekomi nde eyeko sala ngai lecture ya komona makambo wana nyoso tu nazalaki susu na place T. Alors tant on a moni que nazali na place T na moni que olien na banda okende ko forcer lisusu ezalaki lisusu impossible na forcer nde na salaki lancement ya chaîne na ngai kokutanisa bande ko boye ezali pourquoi parce que na vanda guinéen imaginez makambo e bandi banda le 21 septembre lelo toza le 40e makambo e bandi le 21 septembre et na soli na bande ko belé oyo na koyi ko pesa pe ba merci d'ailleurs ba oleke belé mais déjà na opesa merci na papa Sami Lukau oyo a sesaki te pe azo sesete ko pesa nga ba conseil na vanda guinéen na yoki lelo tango ekomi na point oyo ekomi ko toucher personnalité ya mutu koloba ko traiter neti mutu de l'escroc nazana mutu moko te oyo akoki kotombola musapi na poto atindela ngai eloko na komisa na place X bongo na komicité nazana ete babeti lisolo ya parfum moko boye ba parfum moko bakabelaka ngai imaginez que parfum papa na biso JNT service eza agence moko ya fret eza na France JNT service na banda kotanga ye na ba émission alobi na ngai ekimikolo nazana mo ba difficulté mais na otindo na monga fula ozwa 50 pièces ya parfum akabelinga ba parfum wana na signe ndenge nazali kotanga JNT service mais lelo eza transmis que batindelanga ba parfum nazongisa mbongo te neti mutu nini akobenga to bazobenga ke non nateki na salibwe na bungisi biloko batu neti logo ya nani oyo akoki kobenga na numéro na ngai plus 243 84 0777 457 abengi directement aloba nanga ozwaka logo na ngai bongo ekomaka te esalaka nini boye te biloko nyonso tu tokenda nango na ba orphelinat d'ailleurs soki tokende na ba orphelinat ezalaka par passion ezalaka te mpo toyoki ekoprofite kuna. Merci. Ndeko na biso pe Brad ala la question. Bonjour président, bonjour Cordo Eki. Brad Bumba et à chaîne Abisso chez Bisso TV. Alors, Brad Bumba. On qui a équipe. Qui l'est quitté. Ah, ouais, Azosa Moussala Naye. D'ailleurs, on venait qu'il est pour Bazongo Bongote. Naza la question, mon angana tuna. Cordo Eki Bumba. Kolongwanayo, Ezaki vit par rapport à chaîne no puissant premier parce qu'il faut te rappeler que chaîne no puissant premier Ezaki no Star Promo TV. Il y a là ba ne belé chaîne wana salamaki. Oui, c'est la question. Ya oyeba maman amonaki est-ce vrai que maman monaki comment ko se pencher na chaîne na yo comment ko sala sous comme tel na EHP Media par rapport à travail no ndenge zalaki na EHP. Différence wana te mutu sala que départ na yo ba ko mo sala ba longolo code ba sala makambo ba ko mo loba comment pencher ming na chaîne na yo. C'est ça ma question. Ok, merci beaucoup. Déjà, bandeko, brado gozonga, bandeko bolimbisanga, et salaki eloko moko oyo, nga moko pe personnellement na sepela ina ngote, oyo aza petit frère nanga direct. Donc na makambo nyonso tu bazali koyoka, nga nazali motema munene nazali ko supporter, baleki na bandeko nanga bazali ko supporter te. Alors brad azwaki temps ya osalela mama audio wananga mope na sepela ina ngote na gangela ke lokwa leki. Je profite de l'occasion lokwa tozana face à la presse. Brad, tu peux présenter tes excuses parce que ezalaki pe soué na. D'accord. Je demande mes excuses, je fais mes excuses à maman GH à propos nango. Il n'y a même pas à commenter sur ça, excuse car voilà. Il y a une question nanga kandi na tuni à propos ya wana. Voilà. Merci beaucoup. Déjà to meki ko lobaboye. Biso problème eza kutunga na négliger musala te. Moi j'ai travaillé toujours na ESP ndenge na travaillera kaka. Preuve ane que dimanche il y a les 20 oyo oyo esalaki ke ngai na constaté
changement ya code wana samedi nango nakotisaki video nakotisaki pe video ya mokete nakotisaki video oyo tosalaki na prophète Aston bato mingi bayebi prophète Aston ndenge pe atalemaka ndenge azotalema pe na niveau ya ESP nakotisaki 8e épisode ya batémoignage ya prophète Aston. Donc pour preuve que samedi na soir wana nga nakotisi video, dimanche nango naza retiré na mot de passe. Donc ça n'a rien à voir ya kolembisa musala. Déjà tant on a outi Goma nasali na temps wana ya muke wana nasaki plus ou moins 4-5 émissions nazara journaliste ngamorote. Merci. Merci beaucoup. Troisième question. Tout ça, on est quoi? Moi, si ma mobile, je suis Landa. Bonjour, on a comme on a Laura Gilabou, Nazana CM Télévision TV. Question on a ils pas équipe Bumba. On le dit que ils ont un problème au bandé qu'on crée avant aucun de Goma. Ils ont vraiment un problème ni au esengi que vous se séparer ma casse na maman. Puis au leka au sein la conférence de presse. Bon, ndeko na ngai, je pense que tozongi kaka mwa moke na question ya frère na ngai Tadi. Nalobi boye. Nga na ye nasalela mama conférence de presse te. Nalingi na batali oyo batalaka biso. Na bandeko na ngai oyo bazo travailler na ESP to biso place tozali. Moi je pense que toza na tanto banda osala guerre te, eza ya ba chrétien te. Si réellement ndenge chaîne nanga kombo nango eza Puissant Premier TV, je pense que eza déjà na couleur moko boye. Toza wana te po to banda osala polémique, to banda ko critiquer, to banda ko finga. Et de même pe na ko souhaiter na bandeko nanga oyo batikali na ESP Media ko contrôler ata ba invité mutu mususu alinga sala raté ya oloba to corriger pour ezala bien. To souhaiter te que entre biso basali ya Nzambe to mona yango peut-être en fait biso bato tozo panza sango ya Nzambe to banda osala ba accrochage ezo pesa biso kiloté eza ko honorer biso te. Je pense que nga na sali mama vidéo te na lingai na éclaircir eloko wana na omoni place tango ezokoma ko toucher personnalité ya mutu. Donc bakoki ko traiter yo bakoki koloba bamangam nyonso ezalaki yo alongolaka bato asalaka nini mais ntango ekomi koparle kosala émission mpona olobaki ayibaki caméra ya songolo asali certainement na toza na biso na caméra te. Donc toprofite mpe na bato nyonso tu oyo balingaka équipe Bumba oyo amoni ke aosoutenir biso na caméra na laptop akosoutenir biso mais koyiba nde toyiba caméra te toza na caméra ya papa na biso prophète David oyo apesaki biso tosalela. Il y avait un moment donné oyo tozali kokutana na ye te moi inquiétude ezalaki mpe na part na ye me kolobaki tozwaki caméra na ye to toyibaki ezalaki te ntango déjà baozwa audio ya mutu wana azalaki énervé po batia yango lokwa neti comme quoi ke toyibaki caméra na ye déjà toboyaki yango. Merci beaucoup amis internautes. Je crois que bon excusez biso moi mouké parce que mon décor est changé. Il pleut et en haut tout le monde qui sika tozalaki ezalaki moi en plein air tout changer lié. Et quant à ça nous continuons avec notre face à la presse. Toza awana moko na biso pe alingi a poser question Ndeko Kali. OK, merci beaucoup. Moi c'est Kalingunda coordonnateur ya Kalingunda TV. Nazana deux questions ya autour na Ndeko nanga. La première des choses qu'il puisse nous confirmer d'abord ceux qui a pasteur parce qu'il y a kotala d'abord affiche malgré Zawate position zui na combo ya chaîne, ça montre vraiment qu'il est trop spirituel. Et deuxième question nangai. S'il est pasteur, Nandenga a tendance parce qu'il parle à toujours combo Nzambe. Je sais que la Bible nous dit celui qui tue par le paix périra aussi par le paix. Mais pourquoi yo ba takeo makasi boye ozolinga toujours obando même ya batu juste de la façon ya kolinga obeta batu mosinzo comme si tu n'as pas de problème avec la personne. Pour ça on a un problème te olingo yo ozonga kuna. Mais le colo sali chaîne non, c'est-à-dire que rancune est continue et bisabiso par rapport à des questions. Merci beaucoup docteur Kali. Parce que na kati ya bandeko na biso baminganga pe bazali docteur touché ba benge docteur touché mikolo. OK, d'accord. Voilà, merci beaucoup. Déjà na rozonga moi mukena na rozonga mukena na question ndeko na ngai Tadia Tunaki alobaki pona affiche soki batu wana baza na sima ba partenaire tout et tout eza nango eza kaka grâce to kutana na bandeko ebele oyo tango mususu baza pe na mwa ndambu ya confiance na biso oyo ezali ke papa ekilo oyo oza na Kinshasa kuna na monaki toza na mwa nini moko wana bandeko soko komisela ba veve
nde to travailler na collaboration ndenge wana na bandeko ya HD ministry o ezali bongo na Canada prophète Tony Mbemba mais eza nango eloko te toye kolakisa ngo déjà na okota peka côté wana pona question ya papa Kali kotuna soki naza pasteur ndenge bamoni Pisom Premier TV to soki ndenge bamoni position nanga na affiche wana bon kosalela nzambe eza kaka ozala pasteur te kosalela nzambe eza kaka ozala prophète te ozala évangéliste te acte na biso nyonso tu tosalaka na se ya moi eza kosalela nzambe sikoyo yo moko tala makambo oyo osalaka oza na kote nini ozosalela nani nga namonaki na nzela ya micro na biso na nzela ya caméra na biso napasaka message ya nzambe voilà yango wana oyo nga nazali namonaki à travers métier na nga oyo nazosala ya mopanzi sango napanza sango nde sango malamu yango wana naza kote wana kolobaki rankine ekocontinue po to nakomi na chaîne na nga non eza chaîne ya liboso te oyo ezofungwama toyebi awa na Kinshasa bongo bato neti ya ndenge exemple antenne ana raga ezali foka baza na rankine non c'est pas vraiment ça eza pe na papa Molière azalaka na RTNC lelo aza pe na chaîne na ye eza na ça n'a rien à voir il faut ka rankine eza pourquoi faut rankine donc eza eloko oyo esali ke to travaillaki à un moment et puis d'ailleurs ESP Media eza place oyo to travailler pendant temps ebele bandeko ebele oyo tozali na bango pe pembeni salaki na bango déjà ba chaîne mais tozali pressé te pona koluka kokende to koluka kosala puis tosali yango pona oprouver te tosali kaka po to continuer vision na biso na message na biso tosalaka tokoki kosala ngo rupture te po tozwi problème place moko boye bongo na vandi na kanyi maboko non donc voilà yango wana oyo nakoki koloba na ba question ya Kali donc koloba ke nazoloba malembe to nazo caresser mais il faut naloba ndenge nini neti devant mama GH naloba na ndenge non nazana elo. Merci beaucoup Ekibumba. Question nangeza boye. Je crois que tu avais suivi l'émission Oyo ancienne patronne na yo asela ki ona poto traité de tous les mots dénigré tandis que ça père de la famille tant yo moko landaki omoni ke muto oyo ozobanga parce que lelo ça se dit que internet c'est églésité yo ozobanga ozo respecter ba bi respect za boumbu te tant yo moko landaki émission wana parce que ya prophète apamba tolandi yango na ndaku na bandeko no basi basiliki babengi prophète pona oloba nae mais yo mo tango landaki ya mama GH tango landaki aoloba ba propos wana par rapport ya yo ce sont des propos diffamatoires et ça là qui ondenge nini d'abord en tant que humain na kati ya mutu toza sentiment to wana ba émotion et ça là qui ondenge nini bon et dérangeaki nga certes et dérangeaki ngai mais bon tosala nini tokoya te tobanda kosala nde nalobaki kaka na mosala ngo ndenge tozosala omoi nde toza awa na kati ya internet toza na bapose ebele internet oyo kaka tobenga internet mais eza lokola nzete ezopesa biso babranche donc mutu étape na étape eza nango étape mosusu na kati ya internet ezali mutu asalaka na ye sans tabou étape mosusu eyali mutu asalaka na ye baclash baguerre bamakambo ebelebele soki biso tosalaka na biso baguerre wana te dimoi eloko oyo esali nga naleka natalisaka bato ke bato mosusu bakozala balandaki yango bamoni yango lokola vrai eza vrai te donc nayebi ndenge batiaka eloko na se ya lulemu te nayebi ndenge baeskrokaka te naza mutu nakozala na basentiment to nakozala na erreur moko boye nasali mbongo moko boye eta mosusu na retard ya kosala likambo meke nazwi mpenza eloko bato bapesi nga boye nakomisi yango te neti kolobake bambongo totindelaka bino bambongo bato batindelaka bino ekomaka 30% 70% nyonso aliaka sikoyo ntango toyebi na bapourcentage wana seke toandoli yango ensemble donc déjà eza faux il faut tosala la lecture ntango eloko ezolobama ekosunga biso makasi donc naza mpenza na tante na banda kosala guerre na bango namoni ndeko Yams aza atombola mosaka pose Yams Yambe. Merci beaucoup. Mboti na bandeko nyonso baotalanga. Et puis mboti na Ekibumba, particulièrement na président Junior Moyewabo. Mais tout n'est allé moi mibale. Mais à moi belé. Excusez-moi les termes je vais utiliser ou passez-moi les termes. Escroc, aventurier, escroc, moto aliaka bambongo wa bato. Sans tout na, sans ça marambone na zolo, olongoli sabat na ba chaîne. Passez-moi les termes j'avais dit dès le départ.
ozana mwa ba kibomoto to bomba kimotema motema ya banque te yo moko na part na yo oyebi ke madame to patron ya chaîne ya l'équipe à limite équipe bomba te voir responsable je sais pas ya famille ya foyer ya mwana to ya mwasi je sais pas pour ne pas entrer dans vos vies privées mais tango oyoka moto mwasi otravaillaki na ye voilà mwana équipe bomba liboso aza na 20 ans aoyoka baobenga papa na ye escroc aventurier moto amelaka aliaka bambongo bato alongolaka bato na bachaîne yo personnellement ozwaki yango ndenge nini motu na liboso ya mibale mpona kende epi nakende na ngai bandeko bakokoka kozwa réponse oyo te ngai nalingi nazwa réponse oyo bien ndeko ekibumba koloba na ngai te o ndeko lora to ndeko dadi ngalapa atunaki yango ngai mpe nazwa yango lokwa motu na misato ezalaka likolo te namona kozala bango mwa likolo kota lisusu mwa bien na mozindo eloko nini ya anime yo na kati ya motema mpe na kati ya makila ntina makanisi na yo lobake fona réunir presse oyo nyonso to omona awa mpo oloba makambo ozoloba voilà le terme parce que moi aussi merci beaucoup monsieur le président soubassement eza nini oza na soubassement nini eza nini ela mauvaise foi motema mabe lokwa sere alakisaki yo po bitenga mpe fona prouve ye parce que biso tu toza en tout cas moto abanke aza te epi bato tu baza babiki internet ya église te obengi ka bato babiki internet ya église te nde bato oyo obengi voilà question na nga mibale ya mwana nawambana posa précision ya question wana mibale. Merci beaucoup ndeko Yams police de star nabangaka bino makasi natalaka bino mais nabangaka bino makasi vraiment encore une fois na oloba te ke eloko atunaki to ndeko tadi eloko ya nime ngai ezali nga moko naza déranger na bato mpe bakomela nga bato bazotuna banini atoyoki makambo balobi boye mama moko abengai ngai na France tala boye mama papa na biso moko mpe abengai ngai na niveau ya Canada donc bato ebele bamisusu mpe ya koencourage kolanda te ezaka bitumba place mosala nzambe ya kabongo mais kobanga nde etikala na image ya bato mosusu parce que nde toza boye toza ba nature différent eza na motu mosusu akoyoka ndenge wana akapte avandisi yango ocomprendre oyebi tige almet moko ekopelisa fikine mobimba donc eloko moko moto akoloba boye soki bato batikali nango etikali ndenge wana tout autour na nga mpe bato baozala déranger mwana na nga azalaki déranger akomaki prête ya oluka senga nga soki akobenga mama asola na ye nayebisi ete te eza makambo na yo te soki leki na nga brad asalaki yango brad tovandaka na ye place moko te brad azalaki déjà papa place avandaka nde asali audio na ye wana me nga moko na elobaki na ye oyo nakokaki koloba na ye eza ya oloba awa na presse te donc voilà mwa moke eloko ya nime ngai nazoswete nde te motu moko te olinga réputation na ye ezala ya kobeba toyebi ke baloba na yo makambo me bakuta yo nango te me ntango ezosala du jour au jour lelo basali émission moko bakoti mo eloko moko bamoke basali émission moko boye neti prophète Israël oyo ndeko autaki koloba tout à l'heure awa ntango babengi ye na grande sœur na nga alobi eza ngai te bayebisaki nga nde na plateau mais yo oza serviteur de Dieu oye koleka na émission ata bayebisi yo makambo moko boye na plateau serviteur de Dieu asangisaka bato akabolaka te epuis mokonzi ya malamu aliaka nyama litoi moko te aliaka nyama matoi mibale so oyoki kote oyo osala effort ya oyoka mpe kote oyo ekopermettre yo oyeba koéquilibre makambo sikoyo neti olobi ke bazalaka oboya baémission na oyeleka na ESP mokolo nini na émission nini nayebi yo te tokutana te oza serviteur de Dieu na respectaka na mosika namonaka baémission na yo mais koya kosala neti ndenge wana déjà ndeko Yams eloko ya anime ngai nalingi te image ezala ndenge oyo bato bazoswete to ndenge oyo bato baokanisa ndeko moko mwasi alobi wana na kati ya audio oyo batiaki wana heureusement bayaki kolongola yango mpe bango moko mpo baretiraki yango na chaîne mais batiaki yango deux fois ya liboso batiaki ezali na foto na nga nauti kolakisa bandeko mosusu apo toza nango et après baye koretire wana batie lisusu même audio wana bakomi sikoyo kaka fond ya ESP Media donc déjà tant kotia kolongola yo moko ozoyeba peut-être eloko osali to oyo te eza nango mpenza ya malamu te donc naboyaki nde image wana etikala ndenge wana mpe nameka ofaire comprendre bato misusu oyo bazokanisa ti lelo ke naza nanu
naza na okuna oyo bazomona nga te ebele baotuna nga mpe tootinda bango na Pissom Premier TV basabone donc naye mpe na officialiser chaîne na ngai Pissom Premier TV. Merci beaucoup. Je crois que totikal Voilà, merci. Moi, c'est Dimitri Bongagnan, la formule gagnante. Journaliste à plusieurs chaînes YouTube. Voilà. Pour tous les abonnés, non, quelqu'un a ligne Bandeko Baliki, Iboso Nanga, Ndeko a précédé Ndeko Yams. Ceux qui les lots, Batalio na chaîne Click les Awa, et comment TV, ma chaîne Bele Beleza, Batalio par maman et pas Bandeko Moussou, voilà, on a fait Batalio. Bamoni qui yo pesi pour la barre droit de réponse on répond des barreaux et que bah continuons sur ça sur émission maman ça les émission bah les gars sur émission on bien ça sur émission pour la deuxième fois pour le bel sous tomber examen on tika ka bongo pour on le bil le ben si biso et ça rapport au bon sa réputation bah bazo lo ba pona yo donc c'est bazo continuer donc nous ya na conférence de presse pour le bel la kayo ben sa biso to examen. Merci beaucoup Dimitri Bongagnan. Tina Sembola, alobi oza moto. Humanisme. Lelo ozosalela humanisme mais lobi. Se babi bando finga yo ba parti ya ba corps humain yo bi na internet ekendaka. Soit bakomi kopesa mbongo epa bato ko finga yo kosala nyonso. Est-ce que ozala kaka na esprit ya humanisme te wana za mama ndenge oloba wana lokola mupe. To oro se déchaîner oloba ke bon Dimitri c'est trop yaka wana nyata deza Kalingunda yaka wana nyata deza autour se déchaîner na okokande ngote kena nyata deza na okokangote po eloko nyonso to ezala fo ezala na ona yo babi on donne ce qu'on a on donne ce qu'on a donc déjà ko sala eloko oyo na sali oyo na obombela bino te bandeko nanga na osala na sali yango po na souhaita quitter na sala yango na sali yango nde komi na point ke na meka osala yango opinion eyeba pe ke Pissom Premier ezali eyeba pe ke ebele baza na bango na témoignage ebele baza na témoignage na oyebisa bino eloko moko na sala ndeko moko atindela nga mbongo nasombela ye nasombele lupango nakomi na place wana badokima ya lupango namoni lupango namoni yango mpenza lupango me badokima ya lupango ezalaki photocopie soki nasombaki yango na ngai nalia commission soki napesa ye mbongo nga mpe na ngai nalia commission ndeko wana azotala biso ayebi témoignage eza vivant nayebisi bango nga abi ekozala malamu lokola soki eza ta yanga moko naosomba nakoriske me naosombela moto donc c'est mieux ona papa kangami na braza na confinement nga biso confinement esilaka soki aye na original nde tokosala traité donc cela veut dire nakokai mpe ozala na posa ya mive wana nakokoza na posa pe ya nini mais lokola koluka personnalité ya moto ezala bien na evitaki yango mbongo ya ndeko wana ezonga elongo ata 100 francs te ata $50 te donc nalobi bongo te mponga naza mosantu te na pe na baerreur na nga naza pe na makambo na nga oyo nakosala pe eleze pe motu mosusu ta mosusu mpe obengi ngai nayambi te mais na kote mosusu neti bakota bamakambo ya banini boye ndeko na nga Laetitia na Londres ayebi nasalaka émission na mwana moko azala na problème azali na anis te bapasola ye quelque part awa bato baotinda bambongo mpo basala opération mais bambongo nde banda otinda compte goutte bandeki kopermettre te ekangama ndeko wana Laetitia alobi na nga abia yaya nazwi likambo oyo mpena lokwa ya ngai eske ndeko wana akoki kosala dossier moko boye te tokotisa yango na GoFundMe mpo bato lie batindaka ba 50 ba 70 kuna batindaka yango awa mpo mbongo wana ekangama noki namonaki yango idée ya bien ngai mutu nakomaka kodirige mutu abengi ngai atinda 100 atinda 70 atinda 20 nazoyebisa bango bobenga Laetitia na Londres Laetitia Kalombo ayebi eloko oyo donc soki naza moto oyo nakoescroke kai malamu fale nyonso eyaka nakomi o direction yango kuna preuve ye kosala ke ntango mbongo wana ekoki 1250 ifale koma ba 1500 mwana wana akufi Laetitia alela lokola likambo na ye mais association wana etindaka $1000 toke koretire na mama ya mwana wana na ndeko moko ayaka wana babino banoko babi soki toretire topesa yo $200 nayebisi bango nga alobi wi toye boye bino mibale kopesanga $200 c'est bien to wana posa mbongo mais réputation eza plus que mbongo place banoko wana bali lokwa tosololaka na bango tokoma ti kuna tokutana na bango na remettre nalakisa bango oyo esalemi bongo nga nazwa part na nga na zongo tokoma ti na route mokali tozwi mbongo na même ligne tokoma ti na route mokali
na remettre yango tozwi bafoto bapesinga bakabelinga $200 na exigei bango te bakabelinga donc wana mpena natia yango na poche mpenza lokwa dim lokwa mbongo elengi mpo bakabeli ngai abi soki yo te tonga tozwa mbongo te bref déjà mpona olobake ndeko nanga Dimitri ata soki émission esalemi lisusu ndenge nini ata soki balobi ndenge nini biso premier eza déjà na osala musala na ngai oyo nyonso to eza lokwa ba distraction na place toluka ba invité na biso na place toluka ndenge nini to travailler to banda tourner tout autour ya eloko moko boye donc eza eloko déjà c'est eleki to tourner déjà fait. Merci beaucoup ndeko Ekibumba lobi ata soki bosala émission ata soki bosali likambo nini ye activer binoka en mode avion eloba ndeko nanga de Kikwedi kakipaka koko eloba fali pupa banado eloba jibe mpiana donc les chats à boire la caravane passe nde mindele baloba Ekibumba anemo tolingo lancer message pas maman GH en tant que maman nengo banda okumisa ye wana message nyo lancer pas na esiko a Hollanda. Voilà, bonjour, bonsoir maman, et au dépendre na air au Talango. En tout cas, nde na lobaki awa na kufela maman jeune na kipena muke na zwaki lisusu tan wana ya ozala na mama to olongwa pete ozaka mama oyo eza mupepe to se confier nango te eza mupepe oza mama ndenge Loni azali, ndenge Feze azali, ndenge Sama azali, ndenge Chancy azali, ndenge Eki azali. Papa edo na pesi mbote. Donc to luka to tikala na makambo te et au distraire biso ESP Media na lobaki eloko moko epesi ba makambo ebele batu ba comprendre makambo ebele siko so to bito zonga sima to banda ko loba ki basalaki to pesa couleur mususu par rapport à couleur ESP zaki nango. Donc to sala musala et ko aider biso makasi pe ko aider bana nzambe makasi to sala misala ngo pona biso te to sala pona végétarien te to sala ngo pona bandeko batalaka bandeko baza redifier tant balandi prophète oyo balandi message oyo balandi boye prophétesse oyo et ozala bien que to banda kotala ba fitilité ba biloko mike puis ba biloko nyonso to sala et oleka nango et logo eza plus important to luka kobongisa royaume des cieux nyonso to epesa mela biso lokwa matabisi. Merci beaucoup. Message pour na Pisom. Pisom Premier TV. Boya penza boya. Na ba sponsor. Benga ba abonné no nyonso bakenda na EHP benga bango baya bakoto. Bana nzambe nyonso tu na ebi geso muta